maillot du nom de Bundesliga, tu es les sous pour n'a pas la poké na biso. Alors, suivez notre sœur, on va revenir. Yaya vrai Joe, mobile ya solo, tika bibina bina na TikTok. Frère, eza nini yango yaya nana loki bino. Botika boko tulisa biso basi ya kitoko basi ya solo. En tout cas, ngai vraiment so mobile yo binaka. Moi je t'ai marié avec un blanc, OK? Liba nanga silaka. Moi, je me suis dit, comme ça, nazonge pas na biso. Na luka vrai Joe, ya pas na biso, ayabi o luka lar. So, kozi na TikTok, okuta kaka, mibali o babina amakasi. So, bobina amakasi, vous avez un groupe là-bas, oyo, ya ba, oba finga batu. So, ils abongote, vous avez un groupe ici, oyo, ya ba, batu amabina. Comment tu peux t'habiller très bien? Aussi, si kolata, ozui caméra na oche, obini pe o poster. Mobile ya solo. Yaya va chercher l'argent. Mobile au Lukalar, hein? Lukambongo. Lukambo. Oh, dans le vrai vie, c'est pas ça. Oh, ils ont TikTok. Lokuta. Yondengo olingi ba vidéo boy. Si dans le vrai vie, frère au Lukalar, Eroso postele bisou. Ki au Lukalar. Oh, mon mobile qui toko bien et tout. Au côté bon profil, il y a mabina na mabina. C'est pourquoi moi je vous réponds pas. Soki bozo comme la ngai. Na répondre parce que boza batama bina kobine les qui frère. Ba vidéo ezanga charisme. Ba vidéo mo comme bon moi j'arrive pas à comprendre. Boza na nini ba sale libino nini. Bo tulisa biso basi kitoko. Hein? Bo tulisa ngai moi si kitoko. Moi si ya solo, hein? Nga vraiment moi si ya coca. Bo tulisa nga vraiment mbali ya bongo ata ba lobi ozagunanga. Mais modèle obina o sauter ta mbali ko sauter kuna. Eza nini? Bo tulisanga yaya pardon. Bozonga batu, bozonga mibali ya solo. On a besoin de vous, on a besoin de vrai Joe, on a besoin ya ba mibali o ba coca, pona basi ba coca neti ba biso boy. Sinon nga na ko tulana nga. Hey yaya. En tout cas, Nathalie, hein? Mibali kaka kobina. Mibali ou ma finga. Mibali frère. Bikolo msusu soki bikolo msusu okuta bango kuna ba publier biloko ils sont dans des affaires dans des makambo belé mais vous mes frères hein Lukambongo yaya après boya ko bala biso parce que hein tolingi bande ko na biso tolingi ko kenesu et pas du tout na ser na biso ndenga zo pasola mpoke alobi ke no mibali vraiment basala vraiment tout bakoka koluka misala alors botika bibina bina na ba TikTok par-ci par-là alors vraiment ils ont ça là kito côté alors binope bokanisa alors ndenge ser na biso alobi vraiment ezali très intéressant parce que azali nzele moko très kito ko bazali moko te mi baza ebele balingi ba mibali moko ya très sérieux alors ba mibali moko ke bazo travailler ça na capacité ya ko bimisa mwasi nae alors ko salele oyo bakoki ko sala même balingi suspe que non bobina rabe bina bina alors suivez un peu extrait, on va revenir. Je passe là, ok, Namiso, bien. Ah, merci. Suivez. Maillot du nom de Bundesliga, tu es les sous pour nous passer là, ok, Namiso. Ils allaient que Basser Namiso va se déclarer concernant Bamibali ou Babina Rabi Bina. Alors, moi, j'aimerais dire ceci. Alors, nous avons vraiment côté à Ser Nabiso. Oyo ki ba chouchou na biso banzele na biso bazo déclarer mingi bazolo ba mibali ba komi ko bina pamba na banzela na banini tout ça ko bina pamba ko bina isa malamu mais alors il faut voir quel côté et puis quel temps que tu peux danser au moni alors ko bina isa mabete mais il faut ko yeba ndenge nini ba temps nini ba binaka ba air nini ba binaka alors isa de n'importe quel moment bozalara na ba distraction ya ko bina pamba. Alors, ba chouchou na biso bazo boya ba muzungu, akomo boya na bango ba étranger qui bazongela système ya mboka. Bozo mona. Eza mabete. Alors, biso ba mayo de chino de Bundesliga, boto ya ko fongola bino ba réalité ya poto, ba situation bato bakuta nango eza bandenge ebele. Alors, so bomoni ba chouchou na biso banzela kitoko, ba tantine na biso, ba mama na biso balingi bazongela so remember the time so baniba you know they want to back home. Alors vraiment il faut respecter bango. Alors surtout moi ba vrai nzele ba vraiment déclarer alors botika ba bibina bina wana ba TikTok
alors ils ont pesa kitoko te omoni ke ils ont sopa bino alors bo sala tout pour qu'on réduire ba danse na bino wana alors ils ont sala kitoko te alors toye pe na côté ya basi alors ils akakate ba mibali nde bazobina pamba omona ke na côté basi pe ezali na ba basi moko ba binaka ba ndenge moko forma ya ko séduire batou ko sala ba biloko moko ezanga tina bon ba mama ngala obetela bino sete na isa bino boy luka elongi na nzambe parce que obi ba danse bino bobina ka bongo bobina na présence ya bana boyebi ba danse moko bozobina bana pe bazotala ba TikTok ba Facebook ba nini alors eza biloko moko ya mabe alors bozali il faut bosenga bolimbise pa nzambe akoka ko pardonner bino parce que bino ba danse pe bozobina ezosala kitoko te parce que bokobina ba danse moko ezanga makolona tina na masoke ba mutuna makolo alors ezaka kezo sukela kaka na TikTok batali ba view alors c'est tout mais ezo produire nini wana après ça tango yo bini olakisi biso oyo koki kolakisa alors eko produire après eko produire nini rien alors bino pe posala vraiment très attention côté wana parce que ya bana miki bazotala ba film ba ndeko na bino bazotala ba film ta balo batala grande sœur na biso tala ya na biso alors yo sikozo bima lokumu na famille ezo matsa famille na bino ezo matsa ande bongo kobina mitakala na ba sous-vêtements na ba présence ya bana présence ba ndeko na yo na présence ba nini alors ko na kako chana TikTok alors vraiment c'est pas ça ne sert à rien ya kobina bibina bino pe ba mama parce que mibali to ko comprendre pe même bino siko mibali ba c'est pardon alors bozo sala personne ya ba mama parce que obi ke nzoto moi si ezali sacré nzoto moi si ezali ki ba sali mpona mobali na e tango bali mobali na ende mutako mona nzoto na e mais siko ekoma nango parce que to koma na ba mikili ya poto mutu na mutu azolinga asala vie na ye na ndenge ya lingeli mais eza bongo te ba ressurera vie na ndenge wana te il faut bo kanisa bozongela temps oyo ba mama banda ko lata kitoko alors eko pesa kitoko que non vraiment eko satisfaire pe mibali bazoza na courage wana ke bakoka ko contacter bino pona ba bala bino ou bien ba honorer bino alors ekozala eloko moko kitoko botika bibina pe bino pe ba mama na ba nzela na ba ndako ovandi na yo chepe télévision na yo soki nini caméra na yo bandi ko bina na kata ndako après aussi au poster ko bina na yo sans caméra c'est bon après on peut si ba conseil mettre ba mama mususu net tozomona net ba mama volcan ba mama baza ebele bazo pesa ba conseil pona babino basi pona mibali pe alors eza kitoko biso ba mayo de Bundes TV toye pona kitoko ka ko pasola mpoke poto moni ser na biso a déclarer nzele mo kitoko alingi mobali moko ozala ke très propre oya ozala ke akoki ko honorer alors alobi ke bozonga boluka misala soki misala ko sala ezate alors boluka bosala eloko moko ke non bokukisa ba mbongo bobanda ko bobala alors ekozala kitoko pona ke oluka kayu oye pe na TikTok binon nazo travailler nazo sala boye kozala eloko moko ya kitoko soko lingi pe o travailler na ba media ndenge bo mesa olingi alors boko iko sala yango mena ndenge ya propre nteke kaka bina sans charisme ndeti ser na biso ndenge alobi zangate moi je suis au milieu du village mais nazo pesa conseil na ba mama pe na mibali alors c'est ça que ezalaki yabino mayo chino de Bundes TV na to yaki pato posola mpoke oyo pona ko éclaircir bino vraiment il faut bokanisa bo sala eloko moko malamu e kozala kitoko merci alors bien bye Mayo Gino de Bundes TV. Bonsoir. Il m'a libéré de la prison de ce bébé. Je suis sauvé. La walo koni kana boloko ya monguna nanga takenanga. Oh oh. La walo koni kana boloko ya monguna nanga takenanga. Il m'a libéré de la prison de ce bébé. Je suis sauvé. La walo koni kana boloko ya monguna nanga takenanga. Oh oh. La walo koni kana boloko ya monguna nanga takenanga.